ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dede, ando se kaolonga kude. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na Katia ba diaspora. Si tu es en moko, live together original. Ya la danoise, yewana liboso na bino, bande konangai, solitude et Sili, boya ebele, tozali na site de rencontre, ezali très sérieux, pour na ba relation moko, très sérieuse. Alors bande konanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali, n'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limite, à partir déjà il y a 19 ans, ti likolo bande konanga, soko so se ceinture sel, oluka mobali na église, oluka mobali na ba fête, oluka mobali na musala, ozwate bande konanga awa okozwa, oluka mwasi ozwate awa okozwa. Bande konanga, boya ebele, bo contacter la danoise. Bande ko solution ezwami na mabota na biso bande konanga yi. Toza na bati ebele e yeli biso boye pona kosunga santé na biso. Ezali biloko moko ezali naturel bande konanga. Premièrement to bandina nona oya batata. Ezali café oyo. Ezali kopesa vraiment makasi epona ba papa. Soko zali na problème ya érection, en tout cas solution ezwami café na biso yangoyo. Ozali na problème ba maman, tokei mbangu pona ba maman, oza na problème, ozoko kaisusu, kozala na posa ya sexe te. Alors ba maman te yangoyo, oyo ekomatisa yo, eloko babengi libido. Voilà, libido, ekoyeyo makasi pona ozala na posa ya sexe. Tolongola na tokei pe na mbangu na ba articulation. Ba papa bazosala misala makasi na ba maman te ya articulation yangoyo ezwami bino moko bomoni pona ba mikuwa nzoto pasi okobenga biso tokotekela yo te oyo. Tokei kuna toza pe na ba oyo baza na problème ya tension. Yangoyo high blood pressure oye mbangu eko réduire yango te yangoyo pona batu ya tension. Tozali pe na te ya anti-diabète. Bato bazali na diabète, bato baza déjà na tendance ya kozala munene, docteur a ebisio keba na sucre, okomi na limite, ou bien diabète ezotungisa yo, te yango yo bande konanga, te moko malamu, okomba komi bien 14 jours. Omeli yango 14 jours, opemi, après oyeko bande la kir na yo, omeli lisusu. Soki obengi toko expliquer yo, o ezali publicité le karamwa mbangu, o ezali pona bato yo bazana posa ya kobota. Ozozwa mabota te, matrice eza na problème, en tout cas, oyo kosunga yo, esukula yo matrice, obota na lombangu. Tokei pe mbangu tozali na café. Oyo pe zali ndenge moko kaka presque na oyo ba papa. Oyo pe za café ya ba papa, po na érection, oyo pe ezali café, oyo boye biango, nyoso esalami na biloko na matiti ya bien, ezouta na mboka ya malamu. Oyo ezali anti-stress. Olalaka bien te, ozo koka ko relaxer te, ba souci eleki, ba facture, libala pe ezate, ba nyonso ozo melango ezali kolongola yo souci. Alors c'est vraiment bien pour na ba célibataire, ba veuve, o nyonso bazali na ba stress, ba nyongoleki na banque, o ekola liso pongi. Ya suka yango bandeko nanga, o ngala danos na komela pe yango, oyo penza ezali pona tena biso. Moi tenza la kitoko, tena yo ezala bien. Moko ya pembe moko ya naturel ya kitoko makasi ndeko nanga makamba ko chaka ko pakola biloko ezate yango ozomela tina yo ekosunga yo. Alors toza pe na mulangi moko oyo na memeli bilote eza ya ba papa pona prostate, pona érection plus prostate. Oza na problème ya prostate, oza na problème ya érection, olali ba papa ko suba na butu, omeli bu emai buko subi, yeba déjà que moi annonce ya prostate ezoya, alors tozala mai wana mulangi wana, alors soko za na ngope besoin okobenga toko commander pona bino. Alors bande konanga bate na biso yangoyo vraiment boya ebele, boya kozwa bate, bosomba bate, nyonso ezali ba produit naturel. Binombo nyonso boza na Belgique, France, États-Unis, Canada, poste na yo kaka eko
ekosunga yo osombi tina yo ofuti poste na yo ekokoma na temps opportun. Merci na bino nyonso tout, que Dieu vous bénisse. Biloko yango ba mama ba papa solution ezwani. Coucou, bon déjeuner de ce matin, bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele biskabiso, bisu bino musala malamu na tongo ya lelo, bande konanga toye kaka ndenge toyaka kolansa conscience. Lelo tozana na dossier ya ba maman, ndenge tolingaka ko lift up ma belle na biso pona ebima kitoko ezala sexy, mais bande konanga kaka ndenge na yela kibino mbala o elekaki vraiment ezali mabe makasi. Alors tozaka kolobela likambu ya Grace Mbizi oyo awuti kosala mabele na ye, bande konanga vraiment ezali pona biso na misu na biso ezali fiasco. En tout cas et réussir te na ebite azokende kosali sango esika nini, parce que bozomona ba photo yangwana mabele oba uti kosala sika, mais ezomona nakaki ezali na se e vandi penza na poso nzoto te, eza penza etelemi penza te, ezomona naki eza ya kokwea, mais soki alati soutien wana nde ezosala ki etelemi. Alors que so ba salio mabele wana première impression ezalaka vraiment ya kotelema makasi et koya kokwea après. Alors avant de continuer bande konanga boya ebele, en tout cas na sina live together na site de rencontres o ezali très bien ezosunga vraiment batu ebele, ozana posa mwasi ozana posa mobali, n'hésitez pas au bengi la danoise, en tout cas nako lukelo mwasi ya bien nako lukelo mobali ya malamu solitude eza mabe. Alors pour nako contacter ngai vraiment toujours après-midi, donc vers 16h au Kozwanga na 0044 74 59 62 52 17. Live together yangonde ezosunga na kati ya communauté. Alors bande konanga tozo continuer na likambo itali Grace Mbizi. Grace Mbizi a outi kosa sa opération. Vraiment topesi ba Marie-Laure mwaka bambote ebele alekaka mingi na site na ye tolandelaka ye pe biso nyonso ka kuna azali o biso nyonso toyebi azali moko parmi biso pona nini te soki likambo esalami pa na ye toya pe totia biso na se ya sule baoba tolobela, parce que tozana ba jeune fille ebele, tozana ba mama ebele, tozana bandeko ebele oyo bazali komindima te, bazali ko s'accepter te ndenge nini bazali biloko wana pe eutaka le msusu ba complexe wana eutaka na biso ba parents tango msusu na ndenge to mwana koli oza ko pesa ye ba éloge te, oza ko yebisa ye te ke oza mwasi kitoko, ozali bien, taille na yo ezalaka bien, ebongi na nzoto na yo mabele no eza kitoko boye air moko esalaka bien pona bana, na sens ke azwa deja ndenge ni azoye miyeba ki ata bino batalibanda bofinginga, ata bino bata gauche bofinga, mais famille nanga moko balobaki naza kitoko, mobali nanga moko alobaki naza kitoko, bana nanga moko balobaki naza kitoko, même bino bana pe boko kite à tout moment ko yebisa maman tu es toujours jolie, on dit makute kokomi na 60 ans, on dit makute kokomi na 50 ans, on dit makute kokomi na 75 ans, tu ne fais pas ça. Bande konanga ezalaka bien makasi pona koya kokoma na babiloko ya boete bandeko oyo ngai na kanisaki mabele ya Grace Mbizi ezalaki deuxième nzokande oyo eza troisième fois bazo réparer mabele, mais eza peneti kosimba kaka te, parce que oyo pe batie mbalo oyo ngai pona nga na misu na ngai soki pena balobi ke nga na lobi lelo batie sanga mabele, en tout cas na olinga etelema na modèle ote fu etelema penza o balobi debout congolais ndenge batie ezaka lokola mabele eza nango kaka ya kokwea. Vraiment bandeko nanga bosala attention na vie basakanaka nango te, basakanaka na vie te, vie ezaka moko, surtout mikolo na communauté ba mosi but
bamaladi moko ezoya banate waka mutu moko azalaki na ye boye akufi mutu moko azalaki boye bokoti na Facebook baliwa alors kokende kozwa nzoto na yo te okomisa ngo lokola voiture kutu soki eza nango na problème te jamais kende na garage otenga nalingi batiango boye nalingi kiti oyo ekende boye nalingi esala boye tobatelaka bongo boni nzoto ya biso bandeko na nga tozokende kosimba ngo même bandeko na nga so babandelaka mokili même nzoto na ngai la danoise na kotiango ata tatu te même batatu oyo kokende kotiango eza bariske biloko batielaka biloko bakomelaka ekozala mpe tétanos ekoki mpe kokende mpe na makila ebebisi yo mpe nzoto biloko nyonso eza baignorance mais lelo so moto aye kotuna nga nakoyebisa ye non kotia biloko wana te eza na ntina moko te bato mosusu mpe batiaka batatu bakota mpe na kati ya banini ya tétanos lelo baza te bakenda bandeko toyebi biso nyonso tokokufa mais tolingaka surtout oza mama oza papa neti mama na biso Grâce Mbizi oboti mwana kitoko Rachel mwana nga mpe analingaka Rachel makasi mais tala modèle yo ozomemela vie na yo soki lelo na anesthésie olamuki te parce que modèle basaleli yo eza ya kotelema bien te lobi lisoko bakaka na niveau te pona ekoma lokola okomi na drogue biloko wana bandeko soko bandika ko réparer nzoto na yo ke lelo na kati mabele lobi na bakisi masoko lelo na bakisi mbebo lelo na tie tatu awa okomwa lobi so olingi kote lobi olingo bakisa kote na sima litoi bandeko biloko wana ekomaka lokola esprit moko elati yo ekomi kaka kosouffle yo ke oza kitoko te omoi ndenge otie boye kende mpe kokatisa sikoyo libumu kende sikoyo kobakisa kote sima kende obakisa bamole komisa boye bandeko na nga vomi omindima ndenge nzambe asalela yo okozala na kimia makasi et puis okobomba mbongo babiloko wana eza cher mais soko oza neti na badefo moko bobotamaki nango neti minu etengama minu mosu elingi ebima libanda liboko ndambu boye balingi barepare babongisa wana eza normal en tout cas toloba mama bimisa mbongo osalango mais soki babiloko ezanga tina ya mike surtout pona kaka o attirer bamibali bandeko na conseiller te bamibali basalaka effort ni opération ni mibali basalaka ya malunga na banzoto na bangwana pona baattirer biso mais biso ka mutu tokendaka kosala bisala sala pona nini to attirer bango faut sala boy faut lata boy faut perike malamu faut boye surtout premier jour na sokelia na restaurant na mobali il faut na boma nzoto na sala boy non bandeko nanga zala naturel mais naturel o ya soin o ya propre il y a naturel et naturel oyo ya bien ya première qualité yango nde tosengaka na bandeko na biso ba mama alors bandeko nanga tolanda mukolo nzoto alobi na biso vraiment nini concernant nzoto na ye moko tolanda ngona bokebi nyonso wow pansement on a sikoyo eza na moto ya libele c'est ça ok sikoyo ozosokola na yango na soutien o ndenge oza bongo sokolaka na yango lalaka na yango pendant un mois non la soutien mais so nangi na sokola na longoli soutien nanga ok ntango ozolongola soutien yo moko donc différence eza na oyo ya liboso quoi nalakisa bino kaka vambundamu nzambe Grâce mabele telemi o tomela mai te ta batunde bazokama bande kofinga siko bomo ba wow bamo pesa ba félicitation nalakisa ntango bon ndenge azolakisa yango wana natieli bino na bafoto nakangi yango bacapture yango wana azolakisa mabele bon azocompare yango par rapport na oyo azalaki nango liboso oui ebongi mwa moke mais evandi mpenza bien te ndenge mabele wana ekoki kovandela donc eza na pasi te eloko moko te rien
Ok. Très bien. Si vous avez un pansement, on a sauté au sokoli et poli, aux autres changé, ou bien aux autres, il faut qu'il y ait un hôpital qui va changer. Non, quand on a ça là, donc, les abos pendant 10 jours, les choses, donc, j'ai un sokoli, on a l'ongolé, car on a pensé, on a sokoli, après, on a tia sika, tous les jours. Donc, on a sokoli, on a tia. bandeko yo moto ozalaki na pota te okomi na pota okomi na bapansement mpo na kaka likolo kotia mibele Trop satisfaite. Na état na ndenge redressé yango vraiment satisfaite. Aza vraiment professionnel. baredresse yango parce que ezalaki ya kotengama ezalaki bien te. bayebeke bastar bazala na bacaprice bastar batalaka bango. Donc pour l'instant vraiment naza satisfait. Donc ozo regretter 6 000 € na yo rien. Na bana kopang na bana oloba est-ce que ndenge libele ezalaki wana est-ce que akokoli parango est-ce que akokotelusango vraiment bandeko oyoki ye moko Grâce Mbiza alobi abandaki kobanga ndenge mabele na ye komaki ebebaki oyo atiaki liboso etengamaki ekendeki gauche ekendeki droite ekomaki kojembela bandeko na nga ndeko mwasi bande kolala na susi awo bandeko basusi mosusu tokenda koluka na mokili nzambe obotami na mabele na yo Grâce ozalaki na mabele mwasi nyonso aza na mabele na ye nzambe apesa ye na ndenge nzoto na ye asaleli ye apesi ye degré ya mabele na ye nga otango na bande kokola na bande priere na nga ezali kake nazala na mabele te nazala na nga kaka bongo na bande kolinga mabele te ti lelo nazala na nga pa fan na mabele te ke mabele ezala na nga soki ndenge nini non mais mutu na mutu aza na eloko ya lingaka bien sûr wana eza ngai mutu opa linga mabele eza pe mabe te mais nakoma siko na niveau bino moko boyoki ki ndeko na biso nde kosouffrir intérieurement mabele basalaki ebebi etengami alobi abande kobanga est-ce que mutu na ke sikoyo akokoka koréparer mabele oyo mais alobi ke aza satisfaite par rapport na ndenge bebaki mais eza te ke ekomi na top bino mo bomona ba photo emoka yebisaki ngai vous aurez de beaux ça apesi na sale apesi vraiment merci. Ok, c'est bon, to sepeli, merci na ndemo la kibiso, batu nyonso majorité ba sepeli, yo lingara boye. Yo, olingara ba critique te, olingara ba sepela, ba on nyonso do ba sepeli. Donc Mikolo ozobi voilà bandeko na ngai vraiment o ezali bon déjeuner tokende nango musika te vraiment merci tozwi yango epa ya Marie-Laure mwaka bambote ebele lisusu na ndenge tozwi audio na yo tolingaki quand même topesa pe Grâce Mbizi conseil na ndenge na biso vraiment sala attention na ba biloko oya ko bakisa na kati ya nzoto bandeko nango ko kosesa opération okei ba kati yo libumwile kengi misunyele kaki ebele balongoli yo ngo batongi yo wana tokolo balem mususu sava mais kolinga te ba bakisa ka biloko na kati ya nzoto ezalaka bien te ba tio ba silicone bandeko nanga bo beta internet bokomona bato ndenge bacha bamsu baki kochisa ba silicone na derrière et poli bandeko surtout derrière mikuwa wana eza pembeni talaka soke baby yo bandeko nanga mabele cancer a mabele oyebi te soki ndenge nini bandeko nanga eza vraiment bandeko nanga bosala effort bosala pende force soki molimo wana ezoya bamsu bakobenda lolemu batoboli kuna na kati azwika bakati ya nini ya nini ya soki nini ya piercing akoti na lolemu ndeko na ngai lolemu ezo ede yo loba alokomi koloba lokoza na bombo na kati ya munoko ozomona ngo sentiment bongo soko zwaki tétanos ekomi ke okomi na cancer na lolemu bakata yo lolemu bandeko na nga okoloba lisusu te cancer ya lolemu ezali biloko tochaka wana na kati ya balolemu timusiko nako brosser munoko oko brosser sou bien te place one ko comme pembe munoko bandodo ba nanga boke bana beauté
bokeba na babote oyo tokomi kolanda na 21e siècle oyo ekomi ko exagérer bitobola tobola partout bandeko batobola matoi combien de bato kutu batobola bango matoi ebeba ezali alors mais tala niveau kotobola zolo kotobola boy kosala boy eloko nyonso koya biso tolingi to copier bandeko nanga to sala attention na komokoma nanga na suka bino moko bomoni mabela grâce mbizi ete ya bino moko boloba est-ce que mabele oyo eza penza ya kotelema très bien ndenge penza ke nga lelo basala ngai penza makama mabele nokolingi telema plus que ça parce que ndenge telemeli wana kalate ekokoya lisusu ekotengama lisusu tozo souhaiter yango te mais tolingi akende lisusu na mbetu ya hôpital te pona ba mabele mais eza mawa mingi parce que c'est comme le quoi malade mais grâce mbizi kanisa ke ozana mwana Rachel mama oya boti a changeaka ata zalaki mutu gauche droite mais tango aboti akomaka poser ayeba ke sikoyo nazana mutu na mokili ofonga pena pesa éducation donc sala attention toza contre yote toza pe pour yote mais tolingi ke olamusa conscience na beauté na yo na santé na yo kombo wana ozolata star wana eza elobi te ke na star mais soki mpe noza na star amunene fuko kende na bopital ata na Amérique ata na États-Unis bopital oyo grave wana kokenda bopital ya nsima ndako te l'hôpital ya ba $6,000 te kende ata bopital ya ba $25,000 mpo na kabati oyo mabele ezali ya cher ya luxe pona ozonga na babiloko ya boye te et puis osigner assurance que soki pendant autant d'années soki etengami soki ekwei na kozongela bino boko réparer yango fele congolais kola kosakana nzoto na ote il faut biloko bongo kozula yango assurance que so nazwi problème ilelo na mabele nanga na munoko nanga bandeko même ba lèvre oyo bato bazoki esalisa yango akoma ba lèvre minene nyonso ka nini pona bisou et pas mobali ya mibali oyo bobo mema bango na mikongo en tout cas nasuki nanga wana na tongo lelo des gros bisous tokutani bakala mingi te wana mama leki na minola danoise toya kaka muke pona olamusa conscience mais vraiment ne manquez pas boya na live together ozwa libala bien bisous bye.